Zenaba. Zenaba, moi. Zenaba. Non, vous pouvez pas. Tazama. Nini? Kamata kana zoke. Nasa 1000 francs sana ngoni. Yazana. Lelo tumbo mkombi balo ko pesa 1000 francs mosi makambo lezo sala 1000 francs sala ngoni. Yo le bako obinenge basanga mbongo. Obinenge basanga. Laisse-moi des choses comme ça. Yo soki o ala na mbongo tie bakiti ya ndako dio. Soki o dio mbongo okumo kanelo ina basinga likambo nini mbongo. 1000 francs zando. Mais 1000 francs maman na ko ma chose papa ndeko balinga bana ba chose ba jama bala. Njambe bikofna ko sambela Saint Michel bandeko yo kanga mawate 1000 francs osala ngoni. Hein? Ah Seigneur vraiment. Na bana djomi na mokumbo na osala 1000 francs na keleza na kusoma na ngoni. Ah. Mama nanga yo archange. Soki a Jimbongo, toyoka na yesu na ndako te, amwana na yesu na ndako te. Aya avandika mwa moke ake. No likambo nini na ngai vraiment, Saint Michel, osali satan ngate mikolo tu ba nevani na kenda. Ebota repointe na ngate 1000 francs. Fufu, l'huile, savon. Biloko tu na kati. Ndaka kofutela ape alemba kofuta. Ndako pe kobongisa te. Mbongo ne kaka ambiance. Ana la kota. Zana. Ah bon. Bon. Maboko na litama. Mama tikanga mutuna yakani. Vazabili ya pasi. Tala moto na uti kotikanga 1000 francs. 1000 francs yoka ya zando. Ajimbongo kaka lomi kombali. 1000 francs na moya lelo 1000 francs la poso ko na ni moninga na yango yoko la kisasi. Mais yo na 1000 francs ko meluka nini? Ah mo seka moko ko mina 500. Mo seka moko. Moninga na matika pasi. Pasi na ko mona wa pasi eri kanga moko. Tandenge na sina komi. Tala pendenge na yali. Ah. Mais ya ki watabi mi? Ah boki na yake na yasala nini? Ala likambo. Ako se gêner même pas. Boki na yake na ya. Hein? Mais nakoloba nani mobali asamaka monako yo laki na biloko na yo na libanda oyo tia mwa biloko na yo na libanda wana ye soki santi ekomi mosika akomi oya mbango mwa biloko oyo ozotia na balabala mbongo ezokɔta moke moke ye soki amoni crise eyi ayi kozonga lisusu na ndako soki asi asilisi po azwi mbongo ye wana akomi obokela ndenge na libala na bana ebele na sina boto mosi po ajwa mbongo ti mama jwa ata 30 000 ngoyo osala ka zando ya propote lokuta kaka bo 1000 francs 500 ti akoma na ba 250 osomba los na lui mais mobali ya boso ki azwi ta mbongo na ye ata ba 30 000 ba 40 000 apesi yo yo zwi oke osomba biloko oti na balabala apesi eloko lokola ngai ah mama apesa pasi kutunga na ele andiko nanga pasi eyebi ka nga moko mena nde toboti bana bonangi kotika bana nga basi na kilinga te tala ta position ndako kasi ozwi yango ka mpo na lelo yo ofanda ka boye nzambe okende odevie ka nde wana te mama tosasubu nango wana nakoma mwa bien kwa mama asala bajardin nakende na nsima kolombo baluki nga mwa ndunda andiki mwa ata mafuta ngombe na fufu nasoma funa machine kwa sona nasoma na zana koka te fufu na osoma funa bato ba tracer de fufu na machine wala bateka yo fufu mo bien c'est moyen te l'huile pétrole savon bloc tout na kati tout soko balite balite na bino moto bala na biso moto bala kaka ndenge moko oyo vrai pati so ke lekola ngana sala ni apenda le loko te keneka lekola ka bomi aba tiki ka mwa mbonga zando ya to sa mwa zino ziko ngilo ko lo dia ya kambala moko na poko wala bina sanga makamba pasi keneka mwana ngai omoni kambo bana so ba komo sa bo mwana kende bata mwa 50 fois ta ndenge na sina konji ko dia malamu tena mokumba na laka boefi tala ndenge na sina mazala batango yo alaki okotaki libala siko alaki boete na sina sili tu pasi ndeko na ngai mikoto tu okoma kosunda pasi tutu mwana kele kola pesinga mawo
ata moi 50 francs eyali te ndenge bana bapesaka biso mawa soki na yo moko boye kasi obwaki boyo kasi oki osala zando te mais soki okanisi bana soki nzela nasala nini dia tolamba mbala moko te oloba nzala baliaka esumba pala ntongo te bokoma kozelaka mbala moko misi kangaka motema soki okie mpe kotala noko na leo mpo natala ngai kuna te akoma obengisa oyo banyongo te eleki bakoma okata ye abonnement na plancher kende ka azelaka tolamba nga makambo aboye nalinga komona yango na miso te surtout bana mibali ndenge bapesa nga mawa bato baluka bana bazwa te nga moto mpasi na nde yali bana bakoyaka ase koya bana bakoya ase koya mais bana bayakaka esika oyo mpasi yali te yo kasi soki bomengo yali lokola ndenge nayebeli bato mosusu wana bazoluka bana na batorche oyo bato bana mbongo mais bana bayaka epa na biso bato tozanga mbongo soki nameli bapilule mama papa nini oloba mbongo mbongo na jango wani kaka andiaka esomba pala midi te mwana ngai mbongo ate ka papa tiki kaka oyo somba bia tondi na midi mama zela nga nalinga komona makambo na miso te ozopesanga mawa bana mike lokola boyekonokakolela ata mbongo te ata na 50 francs kulosomba mwana ntuka ata mikate te vraiment ata na 50 te nakozongwa omo nde natemi te moko ayaka nde wana oyo mpe moke akoma kopesanga mawa nga nakena okomangumana tala obimisa mbisi na congélateur olamba oyo osomanga loso sominga loso yo somi kwanga na yo ti moto ayi kokanga na ke na garage basami na rimba Monsieur Mouss, pendant qu'on a eu tout malade de papa, il faut qu'il y ait une caisse. Tout décaissé 250 000 pour le Cameroun. Ça va? Merci, monsieur le directeur. Alors, comme tu vois, non mais c'est sérieux, hein, problématique. Mais on me dit, donc, on rentre à Paris, Malobie. Oui, mais il y a Malobie. Ah là là. Je crois que là, il faut mon agrégé technique, monsieur Bassam, il est là. Et en relation voiture, on va bientôt ici là. Oui, mais bientôt, ça va finir. Moi. Donc, à la 80 bon, oui, le 5 a mis visa. Ah, Rino a mis visa. Ça va faire Alice. Bon, je ne manquerai pas. Hein? Faut poser ça parce qu'on va aller là. Ok, d'accord. Monsieur Bassam. ondima oboya sinon osala chito banda kiko chito sala dernier monani maintenant au cas ma voiture à moi bande échanger boye en tout cas vous savez ça na la moi na bossa ni kutu voiture na oyeba mo site yanga te ya solo carrosserie basambo na yo kana sa nzoki za rapide oyebi mais ba place oyo faut déjà na retour nanga parce que on a voyager lobby dans une semaine à Ozo. En tout cas, on a c'était vraiment. En tout cas, c'était mingi,
mais c'était na voiture yango te bandeko vraiment bato bazongisa oyo kutu mposa okende osoma kwa voiture mosusu asiko te mais c'était vraiment retour na ngai eza nazonga dans 10 semaines ntina ye nakoma koretire ka voiture na ngai donc confiance mingi abe eza te mama leki kende kozonga okuta masana na ndenge ekuli banjo kosepela bon tika malamu ok okende malamu akozalaka yo Bonjour madame. Monsieur Diallo, comment? Ça va. Aussi c'est la main à la tête. Bientôt ici là. Car bientôt vraiment là encore voyager. Ah bon. Dans quelques minutes c'est de ça. Ok. Oyo mutu c'est là qui. Ouais, s'il est déjà là ça. Oyo c'est là. Oyo si quelqu'un va complier moi pas. Dans quelques secondes c'est déjà prêt. Mais oyo. Oyo na je plier pas ni kaka. Donc voyage ok. Là on voyage lobby donc il faut nous déjà aussi les signaux. D'accord. Là on m'a bien lobby na ton. Merci Naï. Bon, voilà. Merci. Comment ça? On va maintenant partir à voir le décret technique. Hein? C'est lui qui a l'état de... Combien de temps tu as voiture? D'accord, ça va, ça va. Monsieur Bassam, s'il vous plaît. Monsieur Bassam. Oui. On a dit qu'il y a pour que mes maillots l'accès. Ah, c'est monsieur Bassam. Oui, c'est bien, madame. Bonjour, monsieur Bassam. Bon. Non, ça va. Bon. Vous allez avoir... Bon, justement, parce que pour la voiture, on a tika qui n'est pas na bino awa. Et bozanaki, donc la même qui pour la déclaration. Donc, pour un directeur technique, il y a que, bon, baso bongisango, il y a moni que, il nous manque en tant que directeur technique, pour faire visiter un yango, Nathan, et terminé, comme quoi. Voiture d'ailleurs, Mazda. Il y a le kuna oyo ya dans le kuna, c'est à peu près la même chose quoi. Oui, tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Et puis na capot na likola parce que na sala qui tono ah. Voilà, mais moi na likola mable. What? Likola mable kuna. Oh kuna? Oui, yango ba ça. Voilà voiture nanga. Yango vraiment ba taxe wana une partie là qui pour. Oh. Tout na yango ba bendi. Non mais allons voir, c'est pas possible. Voilà vraiment voiture nanga. Oh, c'est pas vrai. Bon, mais mon frère Picasso, vraiment, en tout cas, on a sepeli dans mon sala vraiment. Non, quand on a dit que garage passant, non, mais comment on a sepeli à tout? Et les gars, on a reconnaître voiture dans Gaïté. On a reconnaître voiture vraiment. Non, mais vraiment, je suis très content. Bon, je crois que dans une semaine, le directeur technique à Lubinanga, Yemoko Maître Bassa, je vais repasser dans une semaine. Hein? Mais au fait, je vais t'envoyer un ami. Hein? Oui. Je vais t'envoyer un ami oui. Avec un mot. Parce que PA n'a pas de voiture. Je veux lui faire un mot. Hein? Il t'a dit vraiment ma fouta. Oui. Hein? Il t'a dit vraiment ma fouta. Je l'envoie pour la voiture. Non, mais vraiment le travail est bien fait. Mais il y a quel problème voiture? Il cabossé quand il y a un parce que Busso, quand on a Busso, il y a la soudure, il y a la naturier, il y a la peinture, awa, c'est comme ça. Namoni, problème est santé. Bon, quand même passer à la maison quoi.
Je viendrai, je vais faire un effort. Mais ici, c'est quelle adresse? Parce que mon lien là. Nous sommes au 133 Rumbamo. 133 Rumbamo. C'est pas ça. Bon, d'accord, ça va. Mais on va parler tout et ali, bah marbre, ce qui nini, et mon condé chef Bassama pour Banangaï, bah marbre, ce qui va nini, bah pareil, au motomusso à Zango, la Kaja Brazzaville. Donc je l'envoie, qu'il constate des visu. À mon avis, n'a moni boulot bien, vous savez, pour la voiture n'a pas. Donc, il y a moni, n'a moni, c'est un Picasso, n'a moni. Bon, mais tu dis, mes amitiés à madame? Bon, merci beaucoup. D'accord. Vous êtes travail? D'accord, n'a moni. Mais bonne route, hein? Bon, maître Picasso. Oui. Bon, allez. Bon, alors. Oui, quand tu as un d'accord à Pauline. Ok, les gars, j'ai fait la bonne gâtée. Ah, il y a qu'au fan de Nani. Ah, l'on va finir à ça, va finir yo, ça va, Nico. Ça va, t'es comme madame. L'homme qu'on a dans la voyage, n'est-ce pas? Ah, ok. Gamboanat. Là, si non, on a un oeil, nous, on est au calme. Mais on a les gars qui ont été, et qui, si ma logique va être 5 ans, c'est donc il y a des colos. Non, mais on met pas plein de thé. Tout est allé dans le groupe. Donc, fatigue, il y a un gars, on a se préparer, mais qu'il n'y a pas de mais à Coca Zali. Et tu vas dans le tour, on va se mal lever. On a réussi le lot, il y a passé la STG, on y a le lobby, il y a pas resté la tour. Ma, Inès, Kendo Vincent, on va se quoi, on y a un endroit. Dans la bombe, la mini, below, tu vois, on a un câble, on a beaucoup de depuis la main. Bao ya mahanga pona ungate poni vino soka malamu ka yo mtu meme so wasangwa kuna te okene ka muziki na kenda kaka me makamba ngope na sina tika na limba na ngai utika kwani biso ndio to bandanga ni visage kala wana tika olio simba ngo mwa muziki ngo sele misinga na tiki bambonga ngope ya sute en crise comme na mboka yango na demi na wala mais yo postane mahamba mi visage ndio to sala soki mbongo za ste ko dala ni wana on jamu mungu akoka ouais yes Sawa nini mimi? Sawa tena mama. Nini? Sawa sawa. Ndio kita pana. Ema la sawa. Sawa tena ndio kwa kwa tonga yo yo kokoti. Mama na zangu la ni. Mwaete sika. Sio tenginga na optimize na optimize. Mama yesu na sima voyage. Voyage nikana uka malamu. Non, tout n'a pas ya midiza ndio ya kipazima kama ngama kama na kipango sisi. Donc yo kotika. Natika bora nini mama? Ya muziki. Ya muziki. Tokotika de kama lokola l'école. La famille au l'école. Oko ba famille. Poni ndenge ni kuna mère Alisco. Mère Alisco ni kama malamu. Ah malamu. Papa mampu ya beka malamu. Petit que vous beka malamu bongo tuka bien. Oh mobali wana vraiment gentil moite. Moite. Non en tout cas voyage si mo fona sa mobali wana cadeau. En tout cas. Nena moni bala mobali wana teko. Mobali wana donc ndingi tokende kuna paga tosala na ndako mère Alice akiparata si mibali mosusu kasi koma mwana kasi asala même soit baningano bayaka basala makelele awa vraiment ah mère na bombe bino ba conseil biloko yango loin tokozela ngana mimala bino ka biloko malonga donc oh t'es réveillé ma jour oh mikolo mama ba sandal pe yango en tout cas oh ngana lingi bino te bazin pe yo en tout cas, oh vraiment, ben dis donc, un numéro n'a pas été. Oui, mais vous savez même la chemise, c'est la chemise. Oh, tout cas, il y a beaucoup bien au TK. Oh, ben échantillon, t'es comme ah, il y a un bon anako. Il y a un tiers qui a un maboko, ici, na moto pour se faire. On dirait qu'on a TK, il y a comme des bisous, ça mon bon, au moins, au moins, tu as dit si ma boko pour interview, au moins, on a politique. Bon, bah, nini a conseil on a 35 000. Chemise on a 22 000. Yo pe a nina no o basé na non te on a 25 000. Moins cher hein. Si il faut ça la bonne pas la Sénégal. Ouais, le modèle tout le monde a pas fille voilà. Hein? Mais yo y était biloko yo. Ngana sala nga awa perform na pas faire difficile ngoma. Mais là on a déjà fait comme. Tu dois faire comme tu sommes ba tu dois faire. Ya tellement malamu. Même à tata malamu tozo futa douane tozo futa avion et ba biloko tu cher. Bino mo na ka soki yi bozo ya kuwela ka ko do.
il faut bon nyongo na liboso tikala na ngo bébé te nyongo wana nayebi te ntango wana etikalaki na mikolo ofuna pesa comme oyi donc mikolo ofuna pia fo opesanga mo avance parce que nga nalingi na que dédouane biloko mosusu etikali na fret na ifo nazwa yango comme mare abisa yeba napesa na mbongo na ye bongo olobaki nazwanga biloko wana to pia avance nakondima bambongo yango ekomi presque boye nayebi mikolo na kopesa avant kende me nga nalingi mpo nazonani oyo avance wana nayebi kaka pardon kimisa motema na kopesa ona kozela yo na pokwa si nauti epa tailleur ate oboni ngati otiki mbongo likambo te na kopesa komse bongo nazwa oyo nga nazili awa me akoka yo mbongo mama nga na pia tuka lelo nga alingi lisumaka banyongo te mbongo yango ekomi mpasi basalere ekomi ya kodimie pardon nalingi banyongo te na kopia na pokwa nayebi yo koka na yo okopesa mama kakuna nasala surprise nayeba pete tiro ya kiki nakotikala yango baninga te na pokwa ntina uti epa akutine yanga yo jalo mpo natikaki bilamba kuna atianga yango broderi aka na oyebi na 23 matière ntina uti kuna na pokwa ta maye mpona kuta oleka na 18 heures ngape nazonga na 18 heures bon tukokina biso oke malamu yapo yatikala malamu soki balimotaki koluka na yo obinaki epa tailleur utadialo soki baninganga bali na mbongo ozwa mbongo wana obomba nini obokosala liboso si me mobali nanga wana yeyebise na otadialo adelanga obosana te kota ye ndako ngaka polele Ah oui. Ah, comment ça va? Ça va? Inès. Ah. Bon niveau? Non, mais ça va. Inès, ma sac, comment t'as un bloc au tien? Donc, on a mis un local au moyen au Canada. Moi j'ai tenté des petits problèmes, au moins comme pas dans les parents. J'ai pas de femme, je suis seul, mais les parents m'embêtent. Comment les gamins m'ont dit ça à cause de ça? Le problème, il faut vérifier que si ceux qui n'ont pas ou bien ils n'ont pas, il faut toujours vérifier. Mais là, parce que je n'ai pas dit que voilà que moi, c'est ma mère, on m'a dit dans la sauce. Au bout d'un moment, on a remis on a tiré qui dit l'or, hein? Ah ouais. On a tiré de l'or, on a dit nous qui pour la caméra dit ça le barato. Si vous voyez, pour la date à musique. Mais elle a dit ça 1000 ans. Pour la date, voilà, donc il fallait aller à Kanoki. Dans ça, il y a une pierre population en France. Mais Mouban est maître du pouille. C'est un ami, hein? Ah. Oui, on est ensemble à l'école un peu partout. Ah, très gentil, je le connais. Oui, Mouban, en tout cas, ça va gentil. Nous devons être au Kenya. Comment est-ce que ça va? Tolia tomila topina ye bafanyela ku tosomelela bia en tout cas mbona na bia ifo ndali musonge na mona ka ndali susawa sasa ni makosa mobula ndini ndako bon mais qu'est-ce que tu fais voiture au tirani na crash na grand garage na basam chez nous mais na ya mgoni kuzango donc ça va Suzuki a récapé bon fallait utiliser bateau na c'est na directeur technique monsieur Bassam parce que c'est gagné donc on est surtout mitiga na ye. Donc, ce qu'on peut retirer en haut déjà, quand on a regardé. Donc, mais on va arrêter que tu m'as pas, mais moi, on va t'en tu bombes. Mais il faut la ligne. Non, mais c'est comme ça, les gens sont comme ça. Non, on va arrêter ça. Non, on va arrêter, c'est comme ça. Il faut dire ça, parce que il va bien, il faut dire ça. Donc, il fait ce qui va. Non, mais parce que les femmes, c'est comme ça. Il faut. Non, mais il faut gagner. Mobali yo mona kaka po yo disaka pe mwasi nazokota mibali bawana ifo olie ke badéranger ke ngai ça mon déjà quand il y a un piège que tu as bon on reste d'abord comme ça et ouais akangami bon ngana ke kuna bona mbote bona ke nda kuna voiture na donc ba bongisi yango déjà tout est fait c'est pas un problème là on a moi, il faisait briller parce qu'il avait dit qu'il faut la pierre. Il fait M.
Bassam, la femme là est tellement gentille. Comment bon ça retourne là qui toko, puis ça tout qui toko, soit dans la kati. Ça ça congenge. Comment dit? Ouais, puis nous avons compté au voyager Simalobi. Que isso, mano? Finalement dit. Nous ça va faire. Tout bon ça m'a renvoyé à l'audio. Non, pas dans la poste. Faire, oui, je sais. Faire, oui. Mais tu sais, moi, j'ai. Moi, la situation, elle est dans mon salle là. Là, il y a dit, oh, il y a l'audio. N'attends. Donc, il faut qu'on garage ensemble. Moi, je vais bientôt coûter. Mais il y a qui n'a pas de coûter. Au moins, de. Bon, là, les permissionnaires, hein. On y va, Moussa. Donc, comme les permissionnaires, bah, moi, on a les sous-sous. Vous en comprenez? 5 permissions, on a une permission, on a quelques jours dans le banda, pas mon langage sur le salaire. Donc, nous avons un point, il y a zéro quelque part dans la buvette, sans problème. Donc, mais oui, mon bel ami a évité même Bissot. Et ça dit, Guillaume, il dit Makaya Brasco. Beaucoup de nations sont dans le restaurant Imprimerie Nationale. Le restaurant de Fogo, le sous-micro moyen. Ah bon? Oui. Et vous, vous me marquez pas au Sénégal, on va aller manger là-bas. Oui, on dit là-bas parce que. Oui, il y a le jour à ma casse, non, on va aller. Bon, moi je vais faire un tour au Rosonga. Bon, le congélateur, on a acheté le congélateur. On a mis ce qui est. Là-bas, on a moi, on a Inès, ça a bako tika masanga wa ndimo mlinga na ngima kwa kwa tika kazi ya topi quand on met on a tout d'accord mais avec tout bon on met donc j'arrive alors tout à l'heure bon elle est maman dis malin ben parce que nous passons pour bandi voyager que ngana ko pensender makamba bani doucement parce que mon collègue tient bien pour netanga pour la ndayo on a la confiance non confiance ma casse bon Inès. Vale, d'accord, là. On a pas quoi. D'accord. Daïna, bébé, mange, hein? Mange. Ah, maman Daïna. Ah, bon, excusez-moi. Vraiment, j'ai une situation. J'ai dit mon candidat dans mon salle. Je mon candidat, mon papa malade dans Namboka. Namboka? Oui. Bon, ok, d'accord, ma papa, papa. Oui, mais je suis obligé. Ah, on a dit que ça a eu un autre Nandako. Comme moi, ça a été exemple. Donc, on a su un bureau de traitement. Donc, moi, c'est à quel sens? Moi, c'est à quel sens? Alors, donc là, oui, c'est bon, on a la Kembo. Hein? Vous pouvez me chercher, pour abattre la banane. Oh, ok, d'accord, ma papa, papa, moi, les cailloux, beauté, Namboka. Maman, maladie, on a des gars pressés. Ceux qui vont tenir la ordonnance, la nation bataille qui signe bon. Donc, des gars à Bongo, bon maman, ça va, hein? Merci. Alors, Daïna. Bon, il y en a qui, hein? Bon. Oui, c'est bon. Merci. Daïna. Mange, hein? Solange, il y a un journal mona. Là, sur la bouche. Au lieu, c'est épais. T'es tendance de coup, t'as pas fait la terre à 5 ans sur la bataille, maman. Hein? Il a beau. Mama boto eh. Leki eh. Ozo leki. Mais kana na ipse maloba batika akema. Tiki maloba wa mobali akena no. Akena mboka. Mobali yanga. Mobali moko ya biso yoko akemboka ko. Musika. Tini mos. Papa na pasi na mboka kuna. Papa tagala. Mama, ana pasi na mboka ni kamboyo. Na yo koma kena kama boko pamba boy. Na vito sasa kuna mabenga ndo kitu na kia. Akemo papa na pasi na mboka. Soki mpo na papa wana nga na koki ovanda te ifo nakenda mpe nalanda ye zela mama na okobila nani moyo peut-être ke ifo nakenda bakushe nakotanda te nasi nayoki ifo nakende mpo na papa wana okojonga ata 6000 francs no defisanga mais kino nani kolamba nani te mama oke kolamba te mesi ebebi
te lamba nani Fana ngai kamoni susu ya kafaka fuko ya le janga ke. Mam koto koko ko lamba ngata bilio te. Ko lamba. Te lamba na nani bana te bana ba mesani na loboko na yote manga omoni ndenge ati kinga mwana wa ke mosaba singa motema ifelo jalenga na sisi ko lamba. Te likambo pati ali te. Talobi kaka kei ko tala nani etango soki ya li makuta pe kumo fungola pe na likambo mwana pa sute ngala ke. Na wa ojambongo efuna bilaye. Mbongo ali kaka. Kuna biya ngala ka simi so. Likambo te. Ouais, mais il n'y a pas de problème. Non, le problème est jeté. On va faire un mois à l'hôtel, il n'y a pas de problème. Quel mois c'est non, mais comment tu peux... Nanda, on a le pic, Mboka, papa est malade pour... Même un mois à l'hôtel, donc prépare-toi tout de suite. Nada aux oeufs. On va vivre. Dans mon salaire, on va prêt à 200 000. C'est vrai, là. Chérie, ma fille. J'arrive. Là, t'as nos qui, on va. Ok, ça, mais là, chérie. Voilà. Allô? Allô? Oui? Le camp garage Bassam écoute. Alors, c'est vous? Écoutez encore monsieur du palais là. Mais je crois que d'ici peu ton travail c'est rentré. Hein? Oui, entrez. Maman Zorba. Directeur, papa, tele ma banda kana site, tele ma biva mokondi, papa, tele ma ko bana chaise. Mwenda kwa ngango. Tele ma ko papa ma komoni yetu sala. Hein? Tele ma maman occupé était hein? Elle va malade. Ah malade wa. Papa mobile na ngai, vanda. Nada mpaka tema kama ni sala papa. Nada mpaka na makondi. Ah, tika makelele. Bongo zela na kende. Merci. Mais yo ole tuna soki musika zadia kwa kaka directeur. Mais tuko yiba sisi tumkuta ile mkundi na yeye. Ela kabongo. Bon kocha. Merci mimi. Merci mwana nanga. Mama yole kali boso. Ah, papa, pourquoi non? Papa mbote, hein? Mbote mwana. Mbote madame. Mokondi, bana masa muskaka ndako hein. Donc na ya problème moko. Na kuta abeka zango wewe itanga kwa asiki maluka muninga o. Papa kuna gravement malade na mboka. Ndenge na mesana kina papa la kuko tika bokyo na basu kwete na kuti pe bien na kekuna na ko kuta. Papa ne malade te. Papa onde ko to yina yo. Senga. Mais to okangwa 2 semaines mobala ko mona na ndako te. Angwa to ba kito na na mosala pata na ndako alita ko ya mosala mikolo nyonso. Ah bon? Mais nazali vraiment étonné. Je croyais qu'il y a quelqu'un qui mboka. Il y a 250 000. Il y a des bon, et ça n'a pas cité. Je crois que nous savons les comme ça. Les gens n'ont pas dit comme ça. Bon, conducteur, comment bon, papa, il faut que comment qu'on ait. Attends, moi, il m'a fait ça nous sortait. Ah, yo petit kangai, oh. Ngai kala matis na ko sa kantot na. Yo ko le lanzala. Papa,
Réservé n'a vu fatigué ngai. Vous ok? Et comme déjà 2 semaines mi badi na combien? Me réservé là. Hein? Moi na musika sera comme on a été. Na tiki bilanga nanga kuna. Oh, tiens. Depuis la route à Roja Papa Lamboka. Moi la mobilité. Il faut que tu aies informaté. Il faut que tu aies occupé la manzane. Quoi tu occupes? Il faut que tu aies un dunda. Tu dis peut-être. Même si tu as un dunda, pétrole tu as. Parce que la matin tout n'a pas été. On sait qu'on a pas de match. En donnant, c'est la somme. ezala bandeko na ngai nga moko ekosala nga mpasi likambo oyo nakobanga me namoni kaka yo ozomona mpasi wana ozomona ngai mpe ezoswa ngai me nalingi yo omona mpasi te ekontinue ndenge wana te au final suka likambo oyo ebango me nga nakutani na moninga na ngai papa yo mpe fanda su te nakutani na moninga na ngai akoka ya koloba na ngai nga nakutani na moshikasi mos mobali na yo baokenda na nga nalobaki nini na motema na ngai nalobi ezosala nga mpasi me nga nalingi okontinue komona mpasi te tosilisaka likambo yango mbala moko ozoyoka ezosala nga plaisir te parce nazoyebisa yo yo osili nyonso nga nazoyebisa yo makambo tokutani na akoka alobi me nga namoni mobali ya zanaba moninga na yo wana na hotel nini oyo na hotel te oyo makambo bana hotel mama nayebi musikasika mwana ngai papa puis atonge nini esembele papa vanda nani sui likambo ezosala biso motema mpasi ko papa songa nayi koyebisa yani mpo na songisongi te nalingi ndeko na nga akontinue kosouffrir na se ya motema te ta ndenge asili nyonso alaki boye te mama nga namoni kaka comme tokendaka epa moninga na nga wana ye moko moto amonaki bango ayebisa yo bien base bato bakaboye bamelaka ntango ezalaka na moto soki moto esi te nakosala mpe eloko te papa nakendeka mpo nasukisa ye mama toki boke bitumba te etumba te papa etumba te papa otikala ndako bitumba te mama musikasika ningobomanga ozokosanga nazobela na mboka oke wapi papa soko boti mabe soko boti pete abotaka te Laissez mon argent. Non, papa. Moi je dis non. Moi c'est cassé car. Non, papa. Siano, espèce. Dans la boule, oyo, kumbate. Donc on ne comprend pas. Awa ukosi mwana mama bana yimboka na zobela za malaba bana nzomo boti uzokipe bana kaka basi akiriki yawa 2 semaines comme kende sanza bientôt mba uzomona te kaka ukomi na wolite kaka yo lute yo mais yo yiki law comment me la pemba ngiandile papa ya bongo te il y a des choses
Quand vous avez c'est pas la peine de tout parler. Te parler. Un mois, n'entends que son mois n'était. Excusez-moi, moi je. Hein, papa? Non, ouais. Sur moi, ça va là-bas. Moi, c'est un mobile là-bas. Et avant là-bas, la nuit. Yani likambo. Kana mona ye. Na leo bolanda ka moto. Oningo mo likambo ni. Soka likambo lo ba yo lela ni. Hein? Soko mboni moninga mwasa yeli na pere le bati likambo. Mais le ba soko lela suni. Ngana ya no ko salisa yote. Likambo soka lo wana mutemo ko bom o soka likambo ko bom la mutema ta. Ipo lo ba wana bato ko ba yoka. Mama kolela te lo bana likambo oyi nango. Oh tuna yote. Zime mobali. Sema nani? Zime mobali na yo. Ya musika sika? Yo tatia wa jemi. Mela kaisi kasi acha wa jemi ngwa nanda ko. Ah? Mais le baké, les babos de Sabani va dire, vous voyez pas qui est? Comment l'aime? La hôtel. Ah! Tu as de moi sur l'hôtel, hein? Maman, la ligne à boya, gloire à Dieu, Saint-Michel a comme la sanga maman. Ah! Maman, la nouvelle n'a pas simbi, hein? Bossali mouvement, bossali, mon relaxa. Maman kolela te pardon kolela te na usele pe loko moko te ngala ya luka ka boye bisengo ngala ko mona ndaka mosi yaka to vivre ngo bisumi bali mama la sepeli mingi lokwa yo moko yi moyeba mobile na biso kaka modèle lokola kimio bo asa adu mosusu mama problème kolela wana te yaka to vanda ma bezata todi tozangi tofandi ngani na lukabu bomoni moninga koleka bokumo finga abongisa nzoto te Zenaba ndete pasi Zenaba papa oyo pena mama mbote o moninga na ngai aye oyo mokendeke pese o moninga na mokendeke pese tosola papa zonga na yo kaka ayikama pasi te nga nakanisaki peut-être nini wana a moninga na ngai dafa na bino bangungwa mama mbonga aussi mapekisa bangungwa te papa okomolala kovanda problème mpe yali te kwa mpe komi butungela na pongi ntango tokolala na chambre tokolozela ye koyokala bomo te na kosala eloko te ngala mwana nzambe ntango tokolala na chambre yangala peso liputa olongola robe olala apeso liputa olongola robe samana
na ngobonza ba. Akongoli. Nazobeta porte là donc il ngolo bani. Exemple. Qu'est-ce qu'ils sont? Comportement allez. Mais ça c'est qui? Zara. Ouais, non. Invité là. Invité? Invité à la ligne. Viens invité que mon gars à terre. Invité là. Invité à l'instant. Bon, viens ici, viens voir. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Ni tu veux que ça là? Ni yo tika ngana hotel o yeba kite. Hein? Postulele ngana hotel pona nini? Dawo kalisa ki ndako na ngana yeba ngote hein? Oya ko tika ngana hotel. Yo kalisi hotel wana anda kwa tata nanga. Matilda. Zalaba yo keno na mbeta bana. Puso ngaki ala la. Hein? Keno na mbeta bana. Ndio ndio sema kama bo. Ole nini? Keno na mbeta bana. Qu'est-ce que c'est? Voilà au Kosi. Alors, donc moi je ne reste pas ici. Voilà, okolala. Vana. Yo tonda kangote. Vana wana, okolala. Non mais laissez-moi m'asseoir. Okolala. C'est pas possible. Okolala, quoi comme Vana. C'est que tingana na bateté. Matinda lek nga pousa na okolala. Pousa na tingana ngawa na bateté. Pusana. Ngana uti ka wesa lipeka moninga mudame maki. Pusana. Vana. Sikoyi ko suna nga utinga zemi. Mobali kitoko makambo mabebo. Vanda tokolala biso misato. Vanda ko? Non, laisse-moi. Vanda, na lubina Vanda. Mais non, laisse-moi m'asseoir d'abord. Vanda. Lala, tokolala biso misato, lala. Na lubina lala. Matala mbeto go. Bami bali wala ko luka ngawle na kini. Matala mbeto. Dikamo nini? Mobali kitoko na elongi. Mata. Muti mama pe. Et puis tu la fermes toi. Matala mbeto ko dikamo nini? Mata. Mais les gars. Yo la cascade. Qu'est-ce que tu vois? Yo la cascade. Tu n'as pas bien la cascade. Bon, ne m'embêtez pas. Là. Si monsieur vous mon nene boy. Alors je me qualité. Qu'est-ce qu'on a fait? On y va sur la biso. Non, sur la biso, on y va. Madame. Poussez la quoi? Poussez. Laissez-moi tranquille. Poussez. Le bateau là-bas. Pousse la bateau aussi, pousse là-bas. Poussez. Non, t'as la note. Non. On dit pas comme vous. Ouais, mais il va rentrer là. Je regarde. Non, laisse-moi tranquille. Non, il faut me laisser tranquille.